au signé after one place oyo après nous le place au kutana wana d'ailleurs ba gims ba beta bandule ba concert wana OK after after wana donc ba gims ba beta bandule wana eza salle donc eza ko saranate donc after wana ba chango wana ba tupe ba ko somba ba réserver parce que bato ba moni faut avoir un producteur à bien. Voilà. Pourquoi? Parce que batali na ba différents coins. Concert comme à 2 heures d'état, 3 heures d'état. Mais si on a after, vous en attend, il y a un ndoule, il y a aucun photo na presse. Qu'on lia comme là jusqu'à l'aube. Concert il y a fait pas à rebêter là sur différents pays et ça ba histoire au faire go lazaro koma et ba histoire azaro koma ngo ye mokote fa koma ngo ensemble na ba mélomane na bonne musique et ça la teke ba bête là li solo parce que là ba ndule o etika na ba anal ya batu prévanet to beta Adidas Arena double tilelo mutalongola ngo azete ba ba ela biso bototine ba mso ela biso ba piaka ozo comprendre faire go là les premiers dans la génération pas za ya mukolo apesa biso double Adidas Arena Fali apesa biso ototine héritier ela biso ba piaka compris na vie na biso waze quoi na mona suka na bango mukonza bangando muto abeta ka concert abetela ba sirène concert na mai mais ba fanatique na ba vivre la mai Mana minute on a Paris, vous fumez ça rabat, bah au côté né. Bah au côté ka Belgique. Bon à Paris, botique Lek na biso fala la nan. Robino. Botique loté. Bon Robino obeta na keseni. Ka ba misa wata. Ata moko. Ese elenga Robino zaki abeta na ba misa na ye. Voilà. Elingo sala ebia ba fedi mbolongo ba bina mais épicité. Osoko pas soko beta na misien ya wata ezaka lo la team wata mute beta. Pardon? Ezaka lo la team wata mute beta. Bon c'est ça ni. Que okasa Robino a komoni. Chiffre 9. Chiffre 9, c'est un chiffre 9 bon tout bana Kinshasa. Petit na bango c'est le pad. Muto yo azwa idéologie na bango. Pour faire école za incarnation ya JB, incarnation ya Wera, incarnation ya Marcela, incarnation ya bango tous les 4 administrateurs. Faire école en esprit na bango. Nada, Adolphe pas à l'administrateur hein. Les 4 administrateurs. Donc faire en esprit na bango. Yana biso ke ba vie wana, il faut bazong c'est la lek na bango sincère. Voilà. Yene muto maîtriser game na bango, ez hérité te. Yem muto maîtriser game. Wata la match no te au mona souka na biso vraiment. Asa mana idéologie na biso. On s'est offert égal à ça qui va démarche à tché comme un artiste naïe à tché bangulu te n'est pas orchestre monsieur bachara bangulu n'est pas orchestre monsieur comme agence de voyage biso à la bonne monte biso même rabato baza utile mutao que ne robert ndoulé mutu oyo a remplir ba droit naïe na 4 orchestres orchestre monsieur comme agence mais orchestre c'est belé comme agence de voyage et c'est belé ba femme victime ba femme victime ba nini ba nini ba platinum oboyo mona ba misetu bazana bazana ba leader on est un orchestre ba vétéran Charlie Paka basala new style na ba arnaque na ba ambulance ba on ba wela ki leadership ba leader je respire avec leader et ça orchestre ba vétéran et c'est bisanga mission nini na kati kuna succès Azatien na minute na Belgique tout fait tout flamme. Je te dis batu ba déplacer na ba différent. Moi na bisara batu Samiga Amba ya mukolo azaka ya mukolo Ferregola. Voilà. Ba petit abiso ba hérité ba mekati. Mais si majité. Ba ba kasi ba ko faire déplacer batu ba différents pays. Et si maté c'est ezaka affaire. Ya naza les baptiser. Donc ce qu'on continue à faire au monde lumière. Ce qu'on continue à faire tout ça na chemin du chaos. On a na kata mulili. Donc c'est un peu ça. Papa veut faire rigoler na minute au Belgique. Les aroninga na au santé au monde na au sakana. Na ba massa na ya oui. Tout le monde un peu déjà répétition ba bien zalaté quoi. Mais biso sala maramo ezalaka di waou. Vous comprenez? Ce qu'on bimi ingrat. Bimi ingrat vers Fali. C'est ingratitude. Bah misa Congo. Aujourd'hui on appelle ça. On appelle ça faire. Attends na biso bagolo. Biso on s'en fout. Et tali biso te. Robin sala ba campagne na net. Robin no le na te va se comparer na biso. Alors se comparer na faire. Voilà.
biso to tindaka est-ce que yeba que le lo quoi na niveau ah c'est carapé Fabregas ah bon bato ba boy na bato ba ndimi ça n'engage que bango OK pona yo bon pona nga eza ba sentiment ya bato OK moto amoni ke basali cop na bango babito bimisa papa chéri bapesi papa chéri po ya zongo 4 OK so po ya zongo 4 nga comparer biloko nana to zo basali na maki na biloko ya Gims voilà bozara baike boakebele bomesana toujours kolanda chaîne na biso Bonso Congo Esengo officiel plus que en sigle boakabaike matondo mingi pour la confiance et ce qui est mission na biso koti bozara vraiment na rapidité ya kotala yango na lobaka yango ete ce qui bino botali biso te c'est que biso pe to kotala mate kolala kolamka et yakobengo luta mutatanza komba a bomba biso to lala to lamuka to pesa e matondo kuta na vidéo na biso mbala na ya yambo o s'abonner o liker o commenter au partager au tali vidéo na biso du début jusqu'à la fin et au rosang ata actualité moroté a au rotala vraiment ba parents papa maman moi na parce que ben sanité za la raté ma fille za la raté to yaka na bosolo place batu ba buka lokuta et un grand merci à mon boss papa Clovis Fipa ya maman Doris Fipa respect un grand merci aussi à Sharon Zazi azali sima bilili kuna oyo manyola kuna po bomo na biso na etando ike et ma solo nyonso ya suka la réalisation finale yenani Arnaud Matumona balobi chef coutumier ya ba réalisateur on est toujours ensemble et unis pour na Congo Esengo na biso officiel plus que en sigle et kende toujours liboso sombele suka bisanga lelonde lelo mokolo ngonde kokite les 7 ngonde yango yote ING Arena avec papa Hervé Ferregola. Bonne chance à lui, Nzambe Aloyembo. Jésus de nuance, papa Hervé Nabiso, Lelo Yembe Nabiso, et Nenga Ganga qui déjà va ridoter, et to osele na spectacle, to osele na plan, to osele na micro, na mongongo na e, po ya embarasa autotune, et toko solo na yango na nina hérité Ibula, toko beta masolo à ING Arena, ezali lelo, bisonyo Togotalango en live et Torobeta sous ma solo pourquoi bango ezala kaka problème ya ba visa Torobeta pe masolo tomoni wata au tia robino mundi beaucoup de pouces alobi ya koko sombata 200 300 400 au-delà pe même il y a 500 billets mais toyoka ki robino mundi bu au nager vers un soldat tokosolo yango na hérité Ibula ezalinga wa bino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise un grand merci à excellence son excellence Papi Poiti et pourquoi pas aussi l'ambassadeur Antoine Gonda balobi AG3 la confiance du chef de l'État et bon séjour à vous en direct de l'États-Unis et l'ambassadeur Antoine Gonda respect beaucoup en tout cas bon séjour à vous direct en l'États-Unis et pourquoi pas aussi Salongo Bomoko on est toujours ensemble et président Labisso Igor Poiti merci beaucoup pour notre organisation sur Salongo tous alors toujours Bomoko to sunganaka et merci aussi à Aaron Poiti Aaron Bossambo boss Igor Poiti HP Aaron Bossambo boss et on débat kumba vraiment Salongo bon mon corps voilà hérité Ibula bonjour Samiga Amba toujours en tout cas bande ba otala biso na kewa en tout cas merci aussi na famille gauloise mobimba gaulois gladiateur les amoureux de la bonne musique en tout cas nayebi ki nzambalo la pesi biso tout grâce tout monde en tout cas na pesi papa Clovis Mbote na pesi Mbote na restaurant biso na biso 5 étoiles et pas vient na biso Sims ndeto lo ba restaurant za la ka moko na kati ville à Lyon et pas v Sims restaurant biso na biso 5 étoiles pourquoi pas à mon vieux Silvio Wechi, l'homme aux cheveux blancs, mon abattu à maman Wechi, ya le beau combinga, ya nanga na peso bambote, Johnny Sita, Chungan Poutou Bangamoutour, les gourous du temple et du temple, Bako Kotaka déjà, on a déjà parce que via Benganga Binadana Dijon, Nako Poussana,
na bimabongo Belgique peut pesa kitoko na elengi na minute samiga amba Belgique eza mouvementé na nga ko sakana te ba uta 4 coins monde ba ko sangana pour un concert historique de to lo ba na bandeko ba ko tala biso to lo ba te ba concert ya ferré pas à rebêter là sur différents pays et ça ba histoire au ferrego la za koma et ba histoire za koma ngo ye mokote fa koma ngo ensemble na ba mélomane na bonne musique et ça la teke ba bêter là li solo parce que là ba ndule o etika na ba anal ya batu prévanet to beta Adidas Arena double tilelo mutalongola ngo azete ba ba biso bototine ba mso biso ba piaka ozo comprendre faire gola dans les premiers dans la génération pas za ya mukolo apesa biso double Adidas Arena Fali apesa biso ototine héritier apela biso ba piaka compris na vie na biso waze quoi na mona suka na bango mukonza bangando muta betaka concert abetela ba sirène concert na mai mais ba fanatique na ba vivre la mai mais ba fanatique à la coste ba vivre na mai kasi bangando ba vivre na mai ya on moni jour abetela concert à Salim Pierre bangando fallait ba ya mbule beti ba profiter pour mbula soke bete à catastrophe naturelle donc bangano ba profiter ba nanger na bango ba na bango ndule mais ba ka ndule te mais na regretter la coste na âge na ye de pas banda carrière musicale atira la remata mise mon na pototé et puis azolo ba te faire gola alela ne pas lela il faire gola na ye différence c'est à makasi la coste chana mutuna mondo fana no la nanga benga ba journaliste no fan li sarawana pour la la opia bango te on comprend. Voilà, mais il faut profiter de l'actualité. Il faut créer des actualités toi-même. Actualité, la cause sera créée chaque concert, il y a Robert à salle plein. Faire égola à rôle parce que faire égola n'a mission déjà ou à tenir na bon apôtre. Donc c'est un peu ça. Dans la Costa Niativi non moins le roi né. La Costa habite faut to lela. N'engagez pas lela qui sont habité to lela na contexte ni. Il y a ba visa parce que nous avons au moins 22 personnes au ban apôtre. Il y a jet set. Sur la Costa habite biso. On a to même comme 1000 personnes. OK. Tu as to à rajouter car moi 10 personnes ça la moi 30. Mais si mbité to suki na 7 et si mbité. Et ça pas problème administratif. To sala nini munele ba senye visa aboyi to robeta na sol na ye aboyi na ye to boyi na biso ko ko bo menno eza menno ate to beta concert au faire gola ça qui ba démarche a che kombo ba artiste na ye a che ba ngulu te nenga ba orchestre msu ba tshaka ba ngulu ne ba orchestre msu comme ba agence de voyage biso ala bongo te biso memara bato baza utile mutao ke ne robeta ndule mutu oyo a remplir ba droit na ye na 4 orchestres comme agence. Mais c'est belé comme agence de voyage. Et c'est belé. OK. Ba femme victime. Femme victime, nini platinum. Des comme agence. Et comme agence de voyage. Mais oui. Ba me mape bangulu. Ba me marabamo ba bato ba me marati. Boyo kasi bato na ba me mabango fele ba pesa ba mbongo. Moi il y a quelque chose. OK. Mais on yaka ko inventer na zulio visa mais moi somba billet. Parce que visa c'est rien. Visa c'est 89 €. Mais visa c'est rien pour ni papier V au beta kaka incomplet. OK mais au moni to beta incomplété. OK. Orchestre ndenge zawana ba doubler pe bazala. Voilà. Ça to lobi incomplet net na sima. Absence ezaka ya Marcaouz na mutana biso ya sente Marata Marero Marata patikala di mais azarati na inane na ye mettons ba azoni ba pesa ye deuxième visa et simbi Adidas Arena Marata Zalati. OK. 3 mois là nous sommes bêtés na poto Zalati. Donc allez-y comprendre que et ça maramo ça le au moins à CCCC. Ba tunde ba ligne ne ferrete. Mais je te dis ce qui est vrai pour ceux qui ba ligne ferré. Ngana on peut ça ba exemple mutuloko la Marata. Azali dans inane accueilli azoni aza loyal. Ba to ne voyage une semaine. Ma zone ya côté ici ba bêtier refi. Rejet par rapport ya nini pour asali nini. Azami à remplir devoir naie au sein de l'orchestre de jet set de faire égola mais ce sont pas tout commis quoi amplifier yango que faire égola za makasité non biso to na ko kemande visa te to la na CT voilà biso la na simate to la pe na CT nenga batu musu ba koti pe système bola na C bola na sima ça n'engage que vous. OK pour la visa oui tala omoni ba gloire musu ba yo luka na TV
mais so boyebe place ba luka ngo tant ba ya bo na mutu pas faire na TV otala habiter aventurier maman ça alors ben aventurier mais mutu faut regarder crédibilité non ne ba faire ba garder crédibilité jusqu'au jour. Mais bon, le va faire Aza, Papa Hervé, Aza crédible. Tu auras la démission, Aza crédible. Mais crédibilité et par rapport à Yanine. Crédibilité par rapport à Yanine. Faire rigola, ambassade des États-Unis PC ba visa. Faire rigola, Schengen PC ba visa. Malgré bande qu'on a biso ba Marcaus, ba Ilus. Ba tomba na problème moko boy ka ba makamba ba guerre musicale ba kotisa ko ba kena ba finga ba LGBT boyna boyembo ba kosa makam na bango et fi foko yeba ke na kata Schengen eza na système moko oti sikoyo et y compris na bande on a biso na ba tuna biso so basala na ba politique ba yebi ba kopo ba ko benga mutu côté politique. Moi je te dis et comme ba ko benga be mutu so de capacitation on va faire ça demain. Ba pesa bango lobby lobby ba bengi bete ba ya lobby na 11 ba poussa biso mikolo si te comme un certain jeudi tressa zela monika teno et simbite ba yi 12h ba ye wana na ba mbongo de ba billet proposer la 15h ba remettre moi ba passeport vide so yebisanga. Voilà. C'est ça aux OP pour donc c'est un peu ça mais c'est important. Ouais, tenez déjà c'est important. Orchestre na biso to ba professionnel. To sanis na ba professionnel musu ya poto. Mais bato ba ko mbanga bele o marka usalo ba na etando ike. Bon, est-ce marka usimbanga ngwe bele lo ba kenda poto ngote. Akenda ko aviva ne pe bien. Poto mbongo ko ya likolo te, azane passe na biso za derrière mouvement. Nenga tikali, aza directeur artistique, aza des concerts, donc il y a plus de ba concert rebelle pour minene oyo à s'afficher. C'est ça la passe hier. T'es dérangé. Moutako ça te dérangé. Et dérangé vraiment, tu vois le bâté qui auto cause ça te dérangé te pour faut déranger. Faut déranger, ça lui n'a pas si. Mais tellement ça a un nerf solide, ma fanatique va remonter le sous moral naïe, faire à s'épeler ça na Belgique parce que na minute na Belgique tout fait tout flamme. Je te dis, bah tu vas déplacer na ba différent. Moi naïe bisara batu. Samiga amba ya mukolo azaka ya mukolo fait rigola. Voilà. Ba petit abiso ba héritier ba mekati. Mais si majité. Ba ba kase ba refaire déplacer ba dans différents pays. Et si majité c'est ezaka faire. Ya naza les baptiser. Donc soko koti maramba faire au monde lumière. Soko koti maramba faire to zaka na chemin du chaos. Ozaka na kata mulili. Donc c'est un peu ça. Papa veut faire rigoler la minute au Belgique. Les aroninga na au sarante au monde na au sakana. Na ba massa na ya oui. Tout le monde a déjà répétition ba bien zalate quoi. Mais biso sala maramo zalaka di waou. Mais bande ko ba ya lelo e belé vraiment na ING parce que tu bisayi bango. Impossible de ne pas faire. Mais la minute oyo, to la gisabango configuration normale ya ING Arena lelo. Configuration normale, il y a ING Arena. Bah mon nango lelo, to pas mêler d'un million ba rido to la, on n'est pas venir la nem ta ba rido. Rido penza mbango yo kusana te. Million ba mpiaka, là-bas pour biso sala mpiaka ti. Voilà. C'est la penza nini lelo sombele suka bisanga le 7 juin ngo yo papa Hervé. Ba surprise ezali. ING Arena. Ba surprise ezebele samiga amba. Ba surprise vraiment ezali. Dans to isina bande roba poussana. Mon minute Belgique ma tongeza roinda bat ba kanga basuki ba sala ba manzaka bat ba rolia ba romela na bière na biso ya ba gaulois ezote kama na Belgique ba eau de parfum bat ba resomba ba gaulois donc ba varese affaire ba polo affaire biloko beleza koteka makuna. Ce sont des choses autoro lobela pour amitié wana ekota po ba mise na biso pas vivre kitoko. Donc papa Hervé déjà ayeba ki na ye déjà yango atindaki déjà alliance atindaki déjà chef Adji Solo atindaki pe déjà Evariste po ba yeba ki déjà okoma na ba problème ba visa oyo non ayeba amoni problème zanini ayebi makamambo na biso ndako lalaka oyebi ndenge tanga dans le pas de profiter katalite baji banani banani Evariste baza na ba visa na bango ole ba fan na ba kende ba travailler en équipe nous ça kuna parce que
vaut mieux kosala makambo en avance que kosala na vite so seulement na pressé aussi mbati so tali bien Adidas Arena nos invités te répéter na bangoti parce que l'artiste est là stressé on de préférence faire égale à profiter qui a une équipe pour à travailler na bango déjà pour bazo de mo ba lignée ya kitoko parce que concert ya UNG Arena et ça 15 000 places 15 000 places oh 15 000 places. Mais configuration normale. 6 000 configuration normale à ING Arena à 15 000 places. Voilà. Ok. On serait débordé comme à 16 000 places. Ta configuration collègue a fallu pour fallu pas bêta 15 000 hein. Il y a bêta 15 000, il y a bêta 7 000. Fallait bêta 7 000. 15 000 mon ING on a c'est un gars bagolo ba ko corriger. On a vu ça la vidéo que fallait Jean-Baptiste. Azo planifier faire nzela faire la fois ya. Il y a planifié déjà moi ta ko là ba passer sous temps. To passer ba mboke belé à découvrir ça les côté. OK. So Jésus Morabi non. Va dormir jusqu'au petit matin. Fallait que là jusqu'au petit matin. Alali déjà. Tu peux ça temps. Tu peux ça autant te passer le temps tu peux ça tu le bas du rôle sur moto. Sur moto. Cosa les cas. So comment on va pas se tendre de corriger béré. Corriger hein. Oh, fallait va dormir jusqu'au petit matin. Voilà, tous avancé. Oui, ça est important pe ya motuya. Lelo les sommets les soukabisanga en tout cas bagolo pe bara mobondo bagola mobondo boya ebele bo se pesa pa pervé bino piaka ya raté biso piaka ezala vomati OK nabi ke Elvis Nkala zolandanga bato bana minute na Belgique biso piaka ya raté to ebi piaka te samiga am voilà to ba concert to beta na poto to sala piaka te biso le pesa ra makambo omoni ING wana bat ba comprendre nango lelo OK ba comprendre nango lelo biso to font la 1500 places lisusu OK to koti sabatu tina mabundi wana ya salle da batu ba kota vraiment ba tonda samigra biso lalité voilà to tala batu bazo benga na biso ba appel vidéo nde ba kota Belgique na mituka omona mabisi batu pla ba uta Paris ba kota tala mana minute na Paris mufumeza ka batu ba kota ne ba kota ka Belgique bona Paris botikeli leki na biso fala la nan Robino botikeli lote bo Robino obeta na keseni ka ba misa wata ata moko ese elenga Robino zaki abeta na ba misa na ye voilà elingo sala ebia ba Fredi Mbolongo ba bina me epesité osoko pa soko beta na ba misa ya wata ezaka lo la team wata mutebeta pardon ezaka lo la team wata mutebeta bon ka sesani que au cas Robino a commune chiffre 9 t'es un chiffre 9 bon tout bana Kinshasa ata Mbolongo ou d'akete comment on est hérité wata soutenir ndeko na ye ya wenge abia ko somba 200 billets 300 wana matalana soutenir eza matalana hérité na mbongo somba 400 billets ala mbongo te ala mbongo somba 400 billets azana mbongo somba mbongo kuta offense ba mise na hotel ezate yemta tiba mise bo ne ko bala bongo siko 400 billets ya 400 billets ngoyo somba la moitié salle de so somi la moitié salle o pesa ngo banani parce que yo 400 billets yemo kutu nanu na concert autour obeta na Dôme de Paris à salle au moins 350 personnes sur 400 billets somba la sali 350 personnes ça 6 000 qui combien tant fort ya concert zaka piaka na simana tu bakiti vide babengi batu bokita na sebo kangaka place wana na bia asombela e 400 billets na mbongo ni boss live na bia batu ba patron bon ba boira osoma ba 40 billets peut-être boira bien te 40 billets 400 asomba basomba akabela batu baya yemo kutu 400 na luki bango ta na salle nango ba kokite faza 350 wana 400 ngo sombela Robino a 500 7500 batu yanga batonde sala mo bien eza ba sentiment eza ba sentiment Robino a dit ko s'appuyer pas na ye
po mona makambu amoni makambu te omoni muta benno na liboko ala kiso moyi faut respecter très bien on se comprendre soko bimi ingrat nda bimi ingrat vers Fally c'est ingratitude ba misa Congo aujourd'hui on appelle ça on appelle ça faire atazana biso azana biso bagolo biso on s'en fout et tali biso te Robin a sala ba campagne na net Robin a noleka na TV se comparer na biso alors se comparer na Ferry voilà biso to tindaka est-ce que yeba que le lo quoi na niveau ah c'est carapé Fabregas c'est vrai que nous avons ba salle oh bocha kana mino ba salle mo mi so yo ko cha 800 Robin comment mon libs a passé à la émission internet c'était moi l'émission internet bah ça na poto et au boma bango au salaire émission mon sali 30 000 vies yo monique até batona ba ya ndule ba ya te batu musu ba hôtel ba na ba palais ala line poni a hôtel loka a hôtel ka ba 26 biloko bo loba parce que tant à l'obati, ba mission wata et obi malheureux la répétition. Bon on est ça conseil. Bientôt le bara après dom wata ndero beta. Ayo beta suna na Maribel. Na Maribel. Toke na ngobongo. Ah soko toke. Robin ou pour nga wani le concert abeta na jonga. Oh. Abeta na jonga ni bon mutateki na ta billet. Yo moni ata na répétition Robin moni ata 3 personnes à 4. À part batona la mission la team. Na staff l'émission moi les gars pas David maman bah la c'est croquis à salle moi ça va croquis à salle les adini moi ça va et là triqué tozano awo total ba concert na total penza est-ce que tu fais na yincha ça après concert périté boula to yo sala ka ba analyse biso sala moni biso to loba ngaku na sepela di to sala émission après ndule maintenant bon insister to yo sala ka émission to loba to pousser batu ba ya le na ING Arena batala ne ferigo la robeta ba yo kala bonne musique batala ndenge to ko tombola drapeau ya mboka OK to yo sala ba bêtise te tu as tombola pe batute na plein sana bani ko tombola mutu lo bwana combat box te le biso to beta ndule bande ko ba ya ING Arena ba osepe voilà tout mon ipé le roi de la forêt a posté Papa Hervé tout mon pe Mukulu Jibem Piana ça qui paie moi vidéo pour nous soutenir toujours Wenge pour soutenir Papa Hervé voilà c'est ça la bien OK ba vieux na petit na bango OK petit na bango c'est le pad muto yo azwa idéologie na bango OK pour faire école za incarnation ya Jibe incarnation ya Wera incarnation ya Masela incarnation ya bango tous les 4 administrateurs faire école na esprit na bango na Adolphe pas à l'administrateur hein les 4 administrateurs donc faire un esprit na bango yana biso ke ba vie wana il faut bazong c'est la lek na bango sincère voilà yene muto maîtriser game na bango et héritier te OK yene muto maîtriser game batala match no te au mona souka na biso vraiment asa mana idéologie na biso et puis le pas d'abaki sous idéologie ah mona souka ngo bando welela ona o atati te makambo osile faire bana mwana nsuka tout pesa rai OK mais a salani a c'est l'autre bon wa te yo si wa ta beta musique prématurée jet set bazo kota bazo we bazo envier ba musicien jet set bazelele te eza bifalo ya mado bango tout ba na posa voyage omoni poto to yebaka kala bifalo kutolela poto to yebaki kala poto to yebaka ya kala voilà ezalaka mission o mérite sali succès et ketina monete na minute so ne ba réclamer mwana Congo voilà ba moni so ne ba réclamer mwana Congo c'est ça le long mwana Congo jour on y atama kolona poto so ka Kinshasa en tout cas na famille ba OCP voilà on se comprend mais soki que bon même ba mission kaka pona pour une agence de voyage sans vocal sans contribution à quatre orchestre au salinine OK au salinine parce que c'est le so ba memie poto pas héritier parce que héritier a yebi capacité ntele nga no travailler na jet set OK c'est ça dans ça le rôle ntele la une équipe nationale a tena na accident abimi le rôle vétéran voilà a tena robeta sikoyo place no lobi bon point oh kasi a tena robeta a une équipe nationale comme vétéran a comme mon âge poussa ni faut l'équipe mon petit ça souffle
Naye Sugo na deuxième division. Pour équipe à Ouatteza deuxième division. Deuxième division. Il y a musique. Au bon moment, on a mis tout bazar, on a mis tout bazar, bazar ça va leader. On est qui orchestre va vétéran. Oh, Charlie Paka. Basala New Steel. Naba arnaqué, naba ambulance. Bon, tu vas voir la leadership, baba leader. Je respire à la leader. Et ça orchestre va vétéran. Est-ce que bisanga mission nini na katiguna succès? Azate, ba beti concert bango tout inaperçu, ba na poto le roi ba na poto te ba boira ngunda. Ba boira ngunda ba zo ba donc c'est fini ba comme na bango, ba lu ba cop na ba ça na poto. Mais pourquoi ba mission jet set ba envier latino? Y en a et ça non kaka ba sentiment na bango. OK. Ya na ba sentiment, ya le roi mutumo, ya le roi nselele. Tant lo ba que non, maman na biso kufa faire benga na ngeza lukuta. Ce sont des mensonges. Et ça va mensonge. OK. Maman na bango apika asala AVC plutôt. Tu prépares Didas Arena. Ngai moko boy na fiston frappe témoin. C'est là la lata complet à trailing à rouge et quand il y a Didas. Abina outi pas presse pour benga nga mère à sala AVC pour za pesinga la. Na tindeli bango ma mère en hôpital. A kabeli nga na fiston frappe $5 na porte. T'achètes ma. Mère na bango kufi. Abina gagné pas prise. Parce que c'est un long mois, Bavantino a un angle, c'est un parti mon Adidas. Bavantino a pris dans ça, on a petit. Bima et Abaluchi. Après ça, on va se habiller Yaka. Mara Koufia fan. Après ça, côté n'a pas la zula rapide. Nalobina autant en montant. Mais c'est là la TV, attends la biso montant. Pour ton air au sol, on a eu. Ba massa na poto ba sangisa mbongo batindela ye so ba sala mutundeni. Sentiment rapport que poto mupepa malilo on ezo beta ozu buta chemise au fond liti otiki tolo libanda au fin na fauteuil jaune ata kuton on appelle la fin nani voilà to ça rappelle batu le fauteuil jaune on peut bino so bo enviango batu moni eza moni fauteuil jaune eza mission oyo. Et ça, le roi miroir, on a minute sur la 4 Paris. OK. On a scène de il y a David Mombele était. On a une mission. On a une mission, il y a des blagues. OK. Il faut que les jeunes soient fandis, à vous expliquer parcours, et les missions, il y a des fantis, il y a 4 missions. Il y a des dans nos salons. OK. Il y a 4 missions. Donc c'est ça. Et c'est leur cicaté. Donc pour moi, ça va être non, les musiciens. Bazara na banka ba malin. Donc c'est ça. Parce que bifalo so azolela la TV. Bifalo olela papa on yebisanga mula la persona makufa atika everything à part ba danse. OK. Mais bifalo za na nzembo na dynastie. OK. Olela robete la tolo. Ba koma yango bifalo lelo so atie poto. Aroza nzembo na e asali ba démarche azulango droit d'auteur atana SACEM. Au cassette. Et ça c'est mon aït. Et ça c'est mon aït chanté par l'artiste Ferregola. OK. Azombo asomanda malopang naye. Siko olelandé tinini. Voilà. Olelandé tinini. Ali misère à voyage. Te misère à voyage, mais misère ni sauté. OK. Mais c'est effectif. Oh. C'est effectif. Donc c'est ça. Parce que tant que bino pe ba communicateur, mo pe bonyongara. Konyonga après presque so pe mkoni to mata penza bien concert ebeta boy to zawana équipe vraiment équipe d'attaque. Poto à savante. Poto à savante, soto ela pas faire goal pour na poto. Mais aba te belé balongo. OK. Mais so moni biso ba communicateur vrai. To fan na vraiment pas les padres tilelo. Ngalo barabolamu oba fanatique ya faire ban salanga. Donc na rotikala kozala un grand envers bangote. OK. Donc na témoignera toujours bolamu oyo. Ata bandeko musu to garda lisu ba bonne relation te mais en soi bandeko à l'époque façon ba soutenir biso. En tout cas non. Voilà. Donc ça va que non battant et comment non. Et comment. Donc c'est ça. Tabo mona baninga ba sakana nango. Amemi nani? Amemi nani? Amema ba siwa, amema ba Charlie Paka. Ba Francis Dibaya, ba Okende. Kasi Tracy les abagena poto. Kasi baza na poto. OK. Presse présidentielle na poto.
Voilà, merci beaucoup, Héritier Iboula. Mingi, Tobetara, c'était à Sombele, au Eza Lelo, la live streaming. $10 dans live streaming. Eza à Kinshasa. Mais papa avait à ça que l'eau moi ya malonga. Parce qu'il y a un moment où tu Sarabi, bon talango en direct. Eza ba concert organisé, on a producteur assuré. Voilà. Parce que au moment biso neti Owen Prod n'engazwa les pas de Ferrego là. Voilà. Au moins Ferrego là bazano na bango. Ba yebi produit na bango Ferré. Voilà. Talara bate qui ba billet mais bate sur live streaming. Live streaming. Ba bénéficier double. Donc Ferrego là beta ba fanatique ya parler, na ba fanatique ya live normal ba ota live. Oyo musicien moko ta sala ngo. Falina comme la niveau à ça là on te peut ba concert na bonza ba concert ya monsieur za ba semi ba sala ba playback ba beta ma live normal te di ko bandela ko bande mental pas mais ngo a vraiment ba instrumental au mona maté ba to ba bino mona guitaristement azo bouger na ye kaka et là on soit malonga au sala exactement moto le par exemple maso les a le coutete bon y aura Robin to bien sala playback Robin bien sala playback betara live normalité donc c'est ça dans laisser comprendre voilà papa Hervé à innova kaka after INGP to moni ba to somba ba billet ça demi place et l'équipe est tout place Robin au beta na théâtre des gymnastes wana papa Hervé à innova kaka après concert ba bon so ba faire aza produit oyo apesa mbongo voilà ya ba salela ye OK ko pas kotisa so ka tali que intérêt na ye intérêt général son a récupérer ba mission na pe ba olia a signer after one place oyo après nous le peste au kutana wana d'ailleurs ba gims ba beta ba ndule ba concert wana OK after wana donc ba gims ba beta ba ndule wana eza salle donc eza ko saranate donc after wana ba chango wana ba pe ba ko somba ba réserver parce que bato ba moni faut zakara na producteur a bien voilà pourquoi parce que batali bato ba uta na ba différents coins concert comme à 2 heures du temps 3 heures du temps mais si on a after bozana temps ya koyoka ndule ya kokanga photo na presse kolia komela jusqu'à l'aube au moins sur avantage ya after yango wana la bande ko ba sepela na ba sepela vraiment ya na biso que faire torazi producteur malamu Charles Tabunda ngara bomisa pa abomisela biso papa wala baba producteur te ba baza ba tourner ba tourner ba lugane marché aluki salmo be bakanyisa ngo baluki ba sangisi ba mbo ko ba betsa mutu eza lo ata Robino abeta na sala héritier route ba kabona na producteur po producteur amoni que concert o bet intérêt na ngai soute ba billets zo teka mate yo moko yo sombi ba billets auto kabola ba to billets so ngai ba bio na nini zombongo na yo c'est le producteur bon héritier pour le sous-producteur na poto asala système wana asala système wana ya moi assez produit azole sa musique makasi tika bo azole sango kitoko yo mona te bato bana poto bilonge changer te yo ka filtre ke zone ana esa bino samiga moi je doge ba poto wana là tu as la gomme qui t'en aura ta boy kolenga na la masika te pour rejoindre là tu aura bo kitina ba sepela non donc c'est ça OK merci beaucoup Héritier Iboula toke na biso lentement sûrement à la fin parce que mingi rolobe zarara après nous les après nous les nde to pesa ma to ro beta vraiment bilora bio na biso pour préparer vraiment en conséquence comme ça sans désordre de rebeta après nous to relaxer bino différence OK o concert faire au beta na ba concert uti ko beta na o ko beta OK parce que bino bolobio bo soutenir Koffi Olomide le bobo yi papa OK le bobo yi papa po papa tika bino bitumba bino mo bokoti te ba beti bino voilà boko ya ba kao set fa bokotuna ka pesa baboyi papa baba le bio bo soutenir Koffi Olomide bo la nde héritier te abi bo soutenir Koffi bakena obondela paketi parfois ya Patrice yebisaka ba vieux ayandule Messi Miga te wera boya kinae j'habite à tour bunana bitumba on a côté lio trop na côté lio to ta musique ba beti manzanza ba bimisa CD manzanza na manzanza
ba disque dire uto pesa ma disque d'or pardon to chité na biso et balobi eza on ma balokute ba biloko on ba on pesa parce que to moni we razuité papa va zuité Koffi Olomide la légende azuité to succès na biso wana propesi ba mbote na héritier ibula bon bato ba boyi na bato bandimi ça n'engage que bango OK pona yo bon pona nga eza ba sentiment ya bato OK moto amoni ke basali cop na bango babito bimisa papa chéri bapesi papa chéri po ya zongo 4 OK so po ya zongo 4 nga comparer biloko nana to zo basali na maki na biloko ya Gims basali na maki na maki ndeni ni susu baba jipoke umelate Nyo sara ba luka comparaison na Gims. Voilà. Au beta musique, bo rafle ba biloko a motuya. En toute sincérité. Voilà. Nde ozala bien. Donc c'est ça. Merci beaucoup Bambo Telayo. Te bandeko tu balaninga samiga amba. To kutana kana kata ING kuna biso lelo ba golwa tout ya Kinshasa. To kutana bongo Chenette et pas maître Claude Bolongania plutôt et place au wapi. Ba golwa tout au ozala pour total la concert en direct. D'abord Gaulois, réservation à Somora et bière. Au réservé table nayo, il y a 5 personnes. En tout cas hier j'étais là. Faut mon aba Gaulois. Il y a au moins Kinshasa. Je vois chaka balobi que au visa ya pote comme nango fele. Au moins concert hier je vais ngaba luka place au chaba. OK. Na biso biso na Kinshasa ba kino tengo kende ebele au saranati. Mais là, sur kuna nena mona ba golo ba o réservé à te balinga faire. Mais vous pouvez Robin aux chances hein. Nani? Robin. Na Robin na PC chance chiffre 9 au tout complet ba matati. OK. Tellement bango nyonso grand complet ba matite kaka ye moko leader et pas au beta na latin. Pas au produit quand pia kana pia kanga mam na ebiso. Oh. Abenga la coste atuna ye. Atuna chemin nini chemin ni na rosala. Parce que la coste ça la limpiaka. Après avoir rosala mpia rosa na idée. Na idée hein. C'est pas autant rosala mpia rosa na idée. Donc c'est ça. Merci beaucoup Ibula Bambote to kabwa na biso. Na pesi mbote na cameraman na biso na sima machine nguna. Na pesi susu mbote na vieux na ngai Silvio Wechi l'homme cheveux blanc. Na pesi mbote na Elvis Kinkala. En tout cas na pesi bambote. Na pesi mbote susu na Papi Sap chef de ville. Pourquoi pas à Jérémy Yoka le potier en tout cas. La PC Bambote depuis ISA, pourquoi pas Isaac Monganga papa na Benol, PC vraiment Bambote. Et puis merci aussi à ingénieur Feli Iboula, en tout cas lobby na que dimanche, tous abonnés anniversaire, il y a bébé Nabiso. Et ça la bien quoi, tous allons ensemble. Et ça la biso du toko na LNG. Merci beaucoup Héritier Iboula balobi Gaulois à vie. Tozali. Éternellement Gaulois toujours pene papa Hervé Ferregola et Mata et Kita. Bamba ya te pona poto mais ba ya ko soutenir ba œuvre misala malamu oyo artiste na biso Jésus de nuance. Or c'est la biso ya moto ezara lelo sombele total yango na ba live streaming. Total yango en tout cas toyoka voir mongongo ya papa Hervé ndenge onzembe la biso ndenge aroyemba nasir na bela kuna donc tomber papa Hervé bonne chance parce que marama malonga ezalaka déjà na jet set et courage na ba musicien na biso oyo batikali et ndenge kaka Héritier Iboula utikoloba Bosalara toujours Karawana pour nous soutenir papa Hervé Ferregola. Merci beaucoup à mon boss papa Clovis Fipa, ya maman Doris Fipa, respect et merci aussi à Sharon Zazie qui était derrière la caméra et à la réalisation finale avec Arnaud Matumona, chef coutumier, il y a un réalisateur. Clin d'œil à mon fils Chris Mimavungu, maman t'aime énormément. Et un grand merci aussi à Yannick Kouba, Mofinuku d'Afrique. Yannick Kouba, Yaya, Patrick Boyon, Zetambi, il avait dit, Kata, Ekola,
na bosanité lisusu Marcelo Kadoulou 10 match MK Construction donc olingi otonganda kuna yo ba brique ya makasi obenka kana numéro Samigra Amba kozambala moko MK Construction Marcelo Kadoulou 10 match Sierra 10 match aussi ma copine que j'aime beaucoup pourquoi pas aussi Sipa Horacio la mongolaise Bazi wapi moi si Mbunzu Pasi Bombala ma copine big dédicace à toi aussi et un grand merci à tout le monde Batunyo Sobalinga Samigra Amba moi aussi je vous love énormément tokutani mbala ici makimia ezala o mabota wabino bye bye merci beaucoup batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation à boy bongo mukolo fait tilata mabe maison divine à Bosali Binote à Tcheli Binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez